pardon kaka na ba télévision na ba radio bien bande ko na biso bakoyebisa biso mais biso tomonaka yango ata mukete tomonaka yango te toyoka kaka masolo. À l'honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, à son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé, tous à Kinshasa, nous adressons notre mémo à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence Monsieur le Premier ministre, nous, équipe de la riposte contre la Covid-19 dans la ville-province de Kinshasa et à travers toute la République démocratique du Congo, venons auprès de votre haute autorité revendiquer nos droits qui sont inaliénables. Nos revendications sont les suivantes. Primo, les 4 mois impayés, dont 2 mois de la période de préparation, qui va du 24 janvier au 24 mars, et 2 mois de la riposte proprement dite, qui va du 24 avril au 24 juin. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable, bien à fond. Plus loin, accueilli kokata ba relation na biso na Israël. Oh bana Israël, bazali bana ya Abraham. Bazana promesse, Dieu a dit c'est lui qui te maudira, je le maudirai. Tala esika to dindaka lisusu na libulu ya molili. Nzamba balola ki mais yango wana tolobi ata tokokufa me bapesa biso mbongo oyo ya biso puisque eza droit na biso non seulement ça bamso bazofutela bandako bazo bayebi ke basalaka baza occupé na makambo oyo mpona kosunga bandeko na bango mais rien 3 mois est-ce que bofanda so na ndako wana non ça c'est impossible bango balobi au changement ezaka na politique na makambo ya santé te oh mais c'est quoi ça? Voilà, papa lobby changement yango ezaka na politique na santé te. La santé n'a pas de prix. Santé za resomba te, bazali de ba risque mais bazali ko futa mate 3 mois. Tolana ki ndeko ministre ya santé les mêmes jours on a na ba radio ya ba ndeko na biso ya Top Congo. Ba ministre lobby ke non asenga ki liste ya paye faut futa bango il y a 2 mois et pas yandeko docteur Mouyembe pour te afuta bango mbongo mais docteur Mouyembe pas ça avec musala wana ici ba médecin directeur et autres batina ba liste pour afuta bango mais koka moi docteur ministre santé loba ki alobi boye na ba zone Top Congo ki mbongo il fallait afuta bango mais aye ko remarquer liste est gonflée et comme munene liste le parce que pour te rappeler bande wa ba que non ba futaki bango déjà moi moko futa bango déjà moi moko o ministre ba futaki bango moi moko mais moi mususu wana nde fa balandela yango ba futa bango ba liste est gonflée o te liste gonflée et ni koloba nini ba fictif ba la kata liste wana to boni legi ndenge nini donc to développer yango awana bandeko ndeko somba crédit na yo recharger to fungola téléphone kala mingi te awa mais avant to fungola téléphone na biso to benga ba invité na biso oyo ba ye o to ko tuna mo tuna par rapport na yango bali bango ibale ça dit moto tout monde to lo ba wana to senga mbongo na biso docteur Bob Massima yaza na biso awa pe docteur Chris azali na biso Chris Kasita azali na biso awa bango nde ba simbela ki troupe wana banaki donc ba mobilisateur bango ne ba imaka bango ndenge ne zo lekela ba mobilisateur ba simbe makambo bango donc tozana bango na plateau awa déjà bakoudi d'abord kokota gotindombe mokonzi ya image donc bakoudi kokota déjà pour que to yamba bango voili bezango pour ele bokota na bino docteur voilà docteur oui docteur voilà merci beaucoup na bino vous avez nos places moi to pesa la mbotealité pour na makambo ya Covid-19 mais beaucoup qui na bino masque ya pour na to déjà distance ya plus d'1 mètre ah to baka mbote bonjour Mbote bonjour, docteur Chris. Bonjour. Vraiment, nous avons un mingi. Il y a Mbabino na plateau na ngai. Docteur Chris. Déjà, docteur Chris, c'est ça, non? Oui. Docteur Chris Kasita. Vous avez membre collectif, il y a un médecin, il y a riposte. Oui.
contre Covid-19 pour aller coordonnateur ya bato ba sala mouvement pour na ko réclamer mbongo na bango droit na bino et nous ali coordonnateur na yango docteur Kassima il est spécialiste et à surveillance épidémiologique puis il est psychologue voilà occupé ko intervenir na makambo itali pour en charge ba bato ya Covid-19 mutuna liboso avant de makambo ya salaire premier que non ma salaire ndé maman na likambo mais avant de kota na robana d'abord na question par docteur Chris Covid-19 na kisa Indiko maladi wana ezali po ngai moko na kati ya libota na ngai bande baleki nanka minei basi babelaki maladi wana 4 et puis kaya liboso pe ya ndeko nanga moko abelaka aza tante na ngai abelaka maladi wana. Elle a été parmi les premiers cas à Kinshasa. C'est que Bokono wana na ndinga solo ezali. Ndinga solo Bokono wana ezali. Oui. Mais docteur Chris a tout montré ndenge nini Covid yango bande banda na Congo. Bande banda na kide particulièrement na Kinshasa awa Covid-19 yango ba mona na raté obi ko be 4 personnes na famille na yo. Vous êtes témoin aux alini ni 4 personnes ba zalaki contaminé na Covid-19. Ndenge nini ata moi image no mona na poto ba flouer ba flouer moi image que filmer ata bengi ta ZM télévision ZM bino ko le ba peuple ba merci beaucoup na signe bino de ko la fond wa téléphone pour na bino ndenge nini ata moi image il y a 5-6 personnes au eno maladi wana poto comme na 7000 et quelques cas bazo mona na boité to mo bande umso avec musique awa ya pour la Covid azu image à poto de la carte ya biso mo ya Congo exact pour ani ba ko filmer ko flouer te ko boté de mama casse na filmer bloc quoi. Ok, merci Ndeko na mutuna na yo. Na ville province ya Kinshasa eza lokola mboka munene. To comparer Kinshasa lokola Belgique te. Kinshasa eleki Belgique na munene et na kati ya ville ya Kinshasa toza na population ebele presque 15 millions d'habitants na Kinshasa awa. D'ailleurs, ce que aujourd'hui 15 millions au longoli kaka 7000 eza lokola goutte d'eau dans l'océan. Et koyo kanate et koye banate. Effectivement, ba maladi bazali na bisika oyo eponamaki po ete bazala. Bazali na mama yemo, bazali na clinique universitaire, bazali na Ngaliema, clinique Ngaliema, bazali na hôpital de l'amitié sino-congolais, bazali na Saint-Joseph, bazali pe na Vijana. Mais ni zo na biso to filmer to flouer ba. Bien, merci. Je n'ai pas kanisa été bandeko na biso ya Top Congo, Ndeko Thierry, basi baleka déjà à l'hôpital, basa déjà extrait un entretien avec les malades qui étaient déjà guéris. Extrait wana soki ba koti na site oyo ya Top Congo, ba komona ba malade et même les familles oyo basi ba belisa batwana, ba ko témoigner, ba ko tuna mituna, effectivement les malades sont là. Merci beaucoup Antoine Mingi na poser question monsieur pas ndeko docteur Bob mutu na ngezali boye prise en charge ba patient et ça la le lenge kani pour te déclarer muto alali a commis déjà guéri et vous allez là combien de jours monsieur avec le 4 jours monsieur 6 jours monsieur 7 jours nous est spécialiste ils ont senga combien de jours prise en charge. Merci beaucoup journaliste. D'abord nalingai ko lobaboye avant malade ya zala déclarer malade et bandakanano na ebandeli c'est-à-dire il faut moi alerte moko boye zala alerte wana ekoza la soit malade moko ou bien bandeko naye ou bien ici ka kende kozwa ba soin abandi ko sentir que azana ba moi signe moko boye asika na kati ya nzoto naye wana nde misala na biso ebandaka c'est-à-dire équipe ekendaka kuna équipe ya surveillance. Et aussi dans l'équipe d'étape, on a déjà comme on a un hôpital déjà prise en charge n'a pour déclarer que guéri. Voilà. Ça va combien de jours? Kozala na précision penza ya ko lobake malade ko sala combien de jours eza mois passé. Seulement au moins toza na mikolo yo esengeli azwa kisi et azaka na mikolo zomi ya ko zwa kisi 10 jours. 10 jours après 10 jours esengeli asala lisusu test mususu test ndeko bebisa biso ke ndeko oyo abiki to abiki te soki test ebimi positif tokosenga lisusu to zala naye akozwa lisusu kisi te
mais à cause elle a toujours gardé et puis peut-être 2 jours encore après à sali test ceux qui testent lobby est négatif wana biso nde tokoloba ndeko oyo abiki c'est que kolobake ndeko abiki ezo dépendre na biso te mais ko dépendre kaka na résultat oyo ekouta na test matondi mingi docteur Mikolo oyo docteur Chris Mikolo oyo tu remarqué depuis le 30 juin 1960 tu remarqué que Flambé a guéri. Donc, il y a un cadeau en 1960. Guéri, il va guérir. Le 30 juillet, combien sur 300 quelques. Oui. Il va guérir. N'a habité. Vous avez utilisé le protocole Nini. Car le protocole, vous pouvez utiliser le protocole, il y a maille. Il faut remettre la maille. Il y a 80 quelques pourcents. Il faut remettre la maille. Il faut remettre la maille mingi. Le protocole, il faut utiliser. Mikolo. Vous avez la chloroquine. Vous avez la effectivement, tout ça même protocole comme Mokoana. Mais au fait, flambé à Bagueri, ils ont ndenge basa ko kanisa wana te. Ils ont ndenge nini? Pour comme musabiso. Flambé à Bagueri, ils ont dû à deux choses, notamment na ebandeli batu pesaka importance mingi. Beaucoup plus na batu oyo bazaki ba cas suspect. Et que les cas suspendus sont beaucoup plus na importance pour toyeba état na bango. Est-ce qu'ils sont malades, ils sont positifs, tout baza positivité. Est-ce qui a fait que batonion sont au bazaki malade, ou déjà bazaki en cours de traitement, ou déjà bazaki prélèvement ya liboso, to ya mi balé était en attente ya ba résultat wana. Alors tant au baillé ko décentraliser makambo na kati ya INRB, ce qui a permis que ba test wana ba résultat na bango et bima rapidement ba imprimé pour que ba pesa bango, puisque pour na ko déclarer muto guéri, il doit avoir un résultat qui prouve qu'il est maintenant guéri. Mingi na bakati ya ba société bandi na biso wana mingi na kati na bango ba sosa na ba société ou ya l'état ou ba société privée, et que ba employeur na bango exigeait à ce que avant y à réintégrer na kati ya musala azala na résultat wana izola kisaka azalaki aza déjà guéri et que à coup qui contaminé sous ba mususuté. Est-ce qui a fait qu'on puisse maintenant couper sa importance ya kubimisa la batwana au bazaki en attente ba résultat na bango, et au même moment tout le monde qui est du coup flambé wana, mais en dehors de ça il y a mususuté. Est-ce vrai que le protocole de docteur Mounyangi est déjà mis en œuvre? Non, son protocole n'est pas encore mis en œuvre. Nanouté. Ils ont ceux qui appellent ça 50 patients, le protocole n'a pas moins de 3 jours. Non, le protocole n'a ils ont encore en cours d'étude et il n'a pas bandit musalawanati. Sûrement, les démarches sont en cours et que Namikole Koya, puisque Aza sélectionné parmi les chercheurs, sur les 5 chercheurs qui sont retenus, il y a personne à Katiwana. Un protocole où il y a. Donc pour les salles de la recherche, nous avons l'hôpital à Montcole. Ici, il y a un azan à Montcole. Bon, au début, il fallait abandonner Montcole. Or, Montcole a une capacité, il y a un nombre de malades où il y a 5 il y a 5 qui qu'on lui accorde pour répondre à la norme OMS, on lui accorde un échantillon plutôt de 100 malades pour que le protocole la disponibilité, voilà. Il y a patient, déjà au travail. D'accord, docteur, est-ce que bon, on a toujours le docteur Chris, non, il n'y a pas docteur Bob, la question numéro bango. Docteur Chris, est-ce que donc c'est le docteur Mounyangi en cours de recherche, encore au travail pour le protocole, vous travaillez quand même ensemble, moi idée, moi ni idée qu'ils allaient. Pourquoi continuer à l'équipe de riposte? Non, nous à côté de l'équipe de riposte. Ni ils ont beaucoup de d'abord c'est la résultat non, ils ont gagné pour le côté ça. Alors abino ça dit non mon équipe à riposte non docteur Mounana Simon mon docteur Mouyembe parce que bien aurait représenter effectivement tango ye aye mon konzamboka a bengisi petit aya awa c'est justement pour na koya kusunga population pour na kusunga peuple congolais. Alors na ba démarche eza ebelé
pour que bâtir protocole sur le marché. Au fait, Dr Jérôme Mouniangui est venu avec son protocole où il y a Artemis il y a un an. Le protocole Naïwana doit passer par plusieurs étapes. Là, il doit rencontrer l'équipe technique. Déjà, c'est Alika Kikuna. Et c'est là qui peut Alika na équipe où il y a éthique. Assez Alika Kikuna. Il ne reste peut-être quelques détails. Je suis sûr que dans moi où il allé déjà à cause de la intégration. Matondi mingi bandeko balandi. Vous avez qu'on a biso. To koti sikola makamula biso oyo toyela ki mokolo ya samedi ya lelo wazaka problème ba COVID-19 mo ba question mike to tuna ki biso na réseaux sociaux ba tuna ki biso benga ki biso poser ba mo question boy ya on a poser so mo na poser question oyo to yebisa ngate benga biso en direct combien la biso to ko répondre pe mo répondre ko tsiko makam oyo toyela ki sujet wana grève ya bandeko basali ya équipe ya riposte ba balancer ki grève mokolo ya lundi mais to ko mona kaka ba ko publier biso chuko ba liste toujours ba fiche ba ligne épidémiologique c'est-à-dire que no ba résultat ba na travailler to éviter ba répondre biso ba na grève ba travailler to éviter grève travail to éviter maintenant liboso et pas ya docteur Bob tout monde wana ba ko image wana ba itanwekela ba to ba tala yo docteur Bob déjà au début avant beaucoup de travail d'équipe à riposte bon c'est fixé qui contrat nanani nani azapena titel na bino que non oh faut futa bino izaki nani danani iza docteur Mouyembe ministre de la santé to primature to gouverneur to chef to président de la république to fixa ki wana eza question moko munene mais biso toza d'abord ba congolais docteur Mouyembe aza congolais aza ndeko na biso yaya na biso maître na biso biso nyonso toza ba congolais toza batu ya l'état c'est que moto a Côte d'Ivoire biso penza eza Mouyembe surtout il y a technicien il est beaucoup plus dans la technique que finance moto afuta kabiso moto aza na amabilité ya kofuta biso na biso ndenge toza boye na docteur Mouyembe na ba agent nyonso baza na kati ya riposte eza l'état congolais biende il faut afuta bino mbongo alors l'état congolais afuta bino mbongo vous avez pris combien? Vous avez combien? Vous avez fait combien? Salaire. Vous voyez, bon, on a besoin combien? Oh, l'État bon, moni mituna neza mituna kitoko zape moi makasi ko répondre yango mais chiffre mo bo ka to ko frôler ka ndenge mo potala pe vie privée hein ko frôler na koloba ke Congo eza nde ya biso voilà oyo nde mboka na biso voilà tango likama ou bien likambo moko ya mabeto ya malamu ekoteli biso eloko ya liboso tokimaka nano te koloba ke esengeli nano bosalanga boye ou bien botianga na ba condition ya boye ou bien bopesanga boye pour que na sala boye to boye eloko ya liboso eza nano ko kima kosala musala oyo esengeli to sala pour que solution ezala nalingi koloba wana ke biso toza batu ya kobandela masolo et puis tobandela ki masolo ya riposte avant pandémie ya corona et comme na mboka na biso voilà donc tozalaka batu ya avant pendant même après pe alors oyo mituna ya komituna ke bakofuta biso boye to nani ya kopesa biso eloko et ça na ba tozwa kitawa na kutute mais avant to banda ikosala musala tango pandémie payé to continuer musala alors jusqu'à présent tozo continuer toujours kosala musala oya kolobake l'état ebisaki biso ke na kopesa bino boye to boye tozwa kikutu tawana te puisque même ata ero ndenge ozomona biso tolala kate okomona soki na fandi muke boye okomona na bandi kosomnole kosomnole pona nini puisque to bandaka musala d'abord nakoloba eza 24 heures sur 24 heures tozaka na temps ya kopema te nako ebisa oke tozaka na temps kutu ya kolanda télévision te temps wana eza ata muke te toza na kati ya pandémie butu okomona bakonzi bazotuna biso tala yo ozalaki kuna eza nde nini oza dans
la condition ya koyebisa bango te kuna nakendeki boye nasalaki boye mais mpona nini osalaki boye te nasalaki boye te mpona boye et puis okomona butu ntongo etani oza obligé kokende su mosala na kati ya terrain ozokende boye ozongi boye après bosali réunion donc transport transport na bino peut-être il fallait qu'il se comme na place wana na ebite soki na répondre répondre ba de na que no bokota na grève ba benga ba pele okota voilà est-ce que déjà ba pele okota bo na 10 et 40 au fond le téléphone bo ba question ba do benga bino omoni pona nini tozo sepela te transport ezalaka te toza na banyongo biso nyonso toza na banyongo tokendaka banyongo ya bandeko sikoyo même ata ofuti biso c'est pourquoi tozo se lamenter na memorandum na biso tokoma memorandum voilà tokoma wana voilà c'est-à-dire to bimaka chaque jour to futaka transport ya mbongo na biso moko soki tolobi mbongo na biso moko eza mbongo oyo tokukaki kozwa na kati ya musala mais tango tozwi yango na kati ya musala te esengeli tokota nyongo na bakamarade na biso bakolege na biso bandeko na biso alors tozoyeba ke toza na kati ya musala tokofuta nyongo mais nyongo ezobakisama kaka puisque bozoloba ke peut-être tokofuta malobi puisque tokonsommer déjà ba 1 mois 2 mois 2 mois 3 mois tindenge ozomona tokomi penza na suka puisque tango tokosenga banyongo ya batransport ekosukela kaka wana te na kati ya terrain tout ce qui est voilà tout ce qui est problème financier eza biso moko tokoloba lisusu wana te ke yo te l'État esengeli apesa nga boye to boye tokosala ba travaux na biso sur terrain tozo utiliser kaka bambongo na biso voilà merci beaucoup donc moi vous comprenez que le docteur Alobi Bena la motema ezali ko va ko kita passe na motema docteur Chris na motuna tuna ba motuna oyo na motuna oyo ezali abino motuna mosusu mongo chef de l'État le 30 juin habito ko fêter te alobi mongo wana to pesa yango bato équipe ya riposte to pesa yango ba soda ba fêter parce que ba on dans la front ba soda kuna na mpanzi pour sécuriser mboka Congo ba équipe à riposte ba on a pour lutter contre Covid maladie o elle ennemi comme ennemi absolument surtout o elle visite au monde a été to pesa yango bango mbongo wana bino ozwa te poche le gars ki mbongo ni bozo mbongo na te mbongo le 30 juin OK to sali 3 mois au to futamite to sepelaki makasi tango mokonzi ya mboka alobaki que mbongo o il fallait basala nango feti ya lipanda bakoka kosunga bandeko nyonso o bazali na kati ya équipe ya riposte basoda na biso mapinga na bapolicier fort dommage jusqu'au jour d'aujourd'hui o toza koloba mbongo wana toyebi te mais toyokaki que mokonzi a instruit ete balandela bayeba mbongo yango ekei bisika nini basoki bapesi biso tokozwa yango mais oyo eza nanu droit na biso nde tozali koréclame le reste papa akoki kolaka mwana eloko alaki ye ke na kosombela yo sapato lobi ayebisi mpe mutu apesa yo mbongo ate kolaka bajoueur ake na kosombela yo mutuka tomoi mutuka merci beaucoup na yo Jérémy Yankole spécialiste ya bamba sport abema ba sport babaki non bakosombela mutuka esika mpona bata léopard jour tokendaka kano ozwaki qualification tomonaki mutuka Félix azokosa ta so promettre au pesa yango a promettre ba joueur amoni yango a promettre bino mbongo na bino c'est-à-dire que non mbongo ebima te ebangite ndenge bozoyi koyoka na ebite OK merci mingi ndeko na mutuna wana na koloba boy effectivement le chef de l'État a pesaki autorisation pete mbongo wana ebima eko kosunga équipe mobimba ya riposte kasi mbongo oyebi que mbongo ebimaka le même jour té ils ont un processus ba procédure o esengili est respecté pour être mbongo et comme na maboko ya bato o balakaki de ce fait et quoi que la moins retard soit au niveau du ministère du budget soit au niveau de la primature to éviter mais tout ça nelika ete mbongo wana et kokomela biso
matondi mingi docteur to koma vraiment ko to lindo koma to koma memorandum na bino initiation o ni président république ko initier kala mingi te awa keno yeki moko le lobby atende ba to ya inspection générale ma finance bana na ma gestion ma covid-19 to ko bela ngo mais bande balandi to fungo déjà téléphone na biso 082 63 54 771 komela biso message benga biso na numéro wana to en direct ko yamba yo ozali na Afrique du Sud ozali na Kivu na Beni na Lualaba ozali na Kolwezi na Congo Central na Mai Ndombe na Yumbi ozali na Mbandaka ozali na Lisala ozali na Kinshasa bana Changu bana Moamba bana Funa ozali belé ozali médecin technicien de laboratoire nutritionniste makambo santé etali bino téléphone ezali ko fungwama déjà ce ko benga na ko yamba yo déjà na fungoli téléphone na ngai déjà to promettra bino voilà un appel de Koti. Allô Mbote bonjour. Allô bonjour. Bonjour papa obengi biso ap komolani. Allô bonjour. Bonjour papa obengi biso ap komolani. Oui, comment nanga Elvis Mido. Oui papa Elvis Mido depuis quelle commune? Na bengi depuis Maluku. Depuis Maluku ba Maluku Mbote bonjour na bino. Malobombo kayo papa. Ouais, nanga na tuna bongo oyo bank mondial la finance qui. Igiri wapi. Matondi mingi bako répondre yo na ko ma question. Na yamba 5 premiers appels. Hein, mbongo ya Banque mondiale et qui wapi. Merci beaucoup na Elvis Mido depuis commune ya Maluku. Elvis Mido, merci beaucoup na yo mbongo ya Banque mondiale et qui wapi. Deuxième appel na deuxième appel déjà écoute déjà. Allô. Oh ya ndeko tika ko bipe biso benga biso. Hein, forcer. Na yebi que ligne là vraiment saturé de benga mingi. Babi mbongo ya Banque mondiale et kindia wapi. Oh là là, bon, mon tour non monsieur docteur pour qu'il est-ce que vous menez la démarche pour na mbongo na bino? Oui, tout ça tu balai déjà ba démarche tu kutana tu kendaki na primature on kotika mukola memo na bino. Tu kendaki na mukola vendredi. Wa comment on m'appelle au ndiko bengi. Allô Mbote bonjour. Allô? Oui, papa. Mbote bonjour, papa bengi biso ap komolani. Trop na papa Justin na bengi parti à Bandundu. Merci beaucoup bana Bandundu. Ah Mbote bonjour na bino. Malobombo kayo papa. OK. Bon, on a donné na bino awa. Atumi bano na bafani bazo ko sadini wapi. Bye. Bona. OK. On a boli quand la musala wa mazotala nisala cadre moko humanitaire. Les alaki pona croix rouge. Mais na somo na bango bazo ko welela ka ba poste ba niveau ba étouffer croix rouge. Mais sikoyo lelo ba futi bango te bazo luka suri. Bona minute oyo bata mindele ba tine biso mbongo. Sikoyo biso to tine bango ni. Par contre biso ukoto biso to tine ba tine ni. Bongo yé. Banque mondiale a tine sikoyo biso awa to tine bango ni. Bazo ko réclamer batape na grève. Sikoyo na minute oyo soki ba patient ba yeto hôpital nana ko recevoir bango. So batika kabati akua bushe batali kusala be makambo ya grève oyo ezate. Usokona ngoke. Matondi mingi papa depuis. On a fait une tomboti pour continuer. Merci Matondi mingi papa depuis Bandundu. Voilà, tu vois ma question. Troisième appel na ndeko. Docteur ko va continuer na troisième appel ndeko ko benga ko to raté. Vous menez la démarche vous m'avez pas primature. Oui, to kendaki. C'est la docteur. Oui ba appel les okota ba tout ma question là ba pour comme mon na bango. Allô Mbote bonjour. Bonjour papa. Obengi biso comme on les papa. Engi na matete. Comment na benan. Oui papa en bolma lombo kayo. Nazar relais communautaire. Na lobiga la biso bataka équipement ya 20 relais communautaires. Après ba yoko puta 5 gata. Ba fodi 5 relais communautaires. Ba lobiga to kabola mbongo na biso 10. Bon, à part ça, les Camerounais ont un chef de l'État, ils ont un pesa, montant à mon éviter. Son Camerounais dit montant à éviter. Matondi mingi papa, matondi mingi. Oh là là. Tous il a déjà troisième appel.
Allô? Allô? Oh là là. Oui, docteur, maintenant, pour le balobi qui n'a pas mené, qui pas me konzi mboka, ilunga lukamba. Tokendaki mokolo ya samedi, pour te tokutana le chef du gouvernement. Il a quitté samedi. Tokutanaki ndena porte-parole nae. Porte-parole nae, yambibi no boso. Ayambibiso, to solo nae, to ibisi makambo nyonso to koka kozala nango na motema. Alors, après ce promesse était la démarche ezalaki en cours et que nous devrions komayango na kati ya memo pour venir déposer. C'est comme ça to zongaki mokolo ya lundi, tokutana na baninga, to rédiger memo. Et on a accompagné la mémoire Nabiso avec les signatures. Il y a toutes les commissions, Bareco, policiers, dans la riposte, la surveillance, la logistique, ambulancier, nous surtout, Komaki, lycéana, Kombo. Et à la fin, ça a été sanctionné par la présidente de la commission Nabiso de la surveillance. Donc, le signature Biso, nous surtout. C'est comme ça que nous avons déposé, à l'Assemblée nationale. Fort dommage, nous avons rencontré un obstacle, police et Boyi et Pekisibiso, alors que nous n'étions qu'à un nombre moins de 30 d'ailleurs. Nous avons déposé le groupe juste pour déposer mes mots. Dommage, tout cela na Mokonzi à la police Azaki Mukolwana. Bon, l'échange a été bon. Tuzongi a Ibisibiso, les lotés, Bokende, Boya Mukolo Mususu. Pour que vous déposer mes monabino. Tu obtempéra qui, il y a un zongaki. Alors quand tu zongi na QG na biso, tu le billet c'est qu'il faut continuer tout que la primature, puisque la lettre est d'abord adressée à la primature. Assemblée nationale, présidence, ministère de la santé, tout comité multisectoriel, ils ont une copie pour information. Il y a un modèle qui la primature. Toké ko déposer mes mots. Bala ki biso était makambo talimbongo ezaki en cours. Et que tito comme jeudi mokolo ya jeudi biso tolinga to futa malija. Tino mokolo ya jeudi. Position qui m'avait. Bon, koloba position qui m'avait c'est trop dire. Effectivement, makambo ya décaissement ya mbongo ezalaki déjà fait. Et que mbongo na mito oyo ezana kati ya compte. Il y a Access Bank ou Eza Bank et Kofuta Biso. Mais, ils ont pendant un mois, en lieu et place de 3 mois, comme nous l'avons réclamé. Allô, Mbote, bonjour. Allô, papa. Oui, maman, Mbote, bonjour. Bengi Biso, comment on Oui, maman, depuis Tchang. Oui, depuis Tchang, toi.